babina sali pour ngani tanga masolo boucle. Famille ya Pasteur Marcelo ndenge kaka bozomona ndenge azalaki na mama Blandine. Pasteur Marcelo penza alingaki mama Blandine makasi vraiment mawa nyonso tu ma Blandine atiki biso vraiment pasi esalaki biso nyonso tu na RD Congo kobungisa penza mama Pasteur monene boye kutu président de la République a conseillé Pasteur kaka ndenge zalaka na famille na mobimba bazalaki na mawa mais tokamwe kaka Pasteur Marcelo penza ndenge alingaki penza mwasi na ye makasi mama Blandine mais tokamwe lisusu balakisi biso susu mama Esther penza na mama Blandine mama Blandine mutu auti kotika biso inane yangoyo tomoni lisusu penza mama Esther oyo kutu azali koteya bato na cher pe azali koloba oyo libala oyo ekosala malobi le 23 kutu penza awa na in esalaki mawa pe makasi oyo ekesala malobi na Bruxelles mama Pasteur. Merci chers téléspectateurs, ndenge bozalaka ebele ya kolanda magazine na bino penza oyo elobelaka bino baaktualité ya solo oyo babili ngala news na Paradis News oyo elobelaka bino penza actualité ya solo lelo tokobetela bino actualité moko oyo eningisi monde pe eningisi Bruxelles na miniti oyo dossier ya Pasteur Marcelo, voilà. Ça fait débat, ça fait polémique. Balobi, rendez-vous à lobby, Pasteur Marcelo, ça qu'on s'est remarqué les sous-sous. Parce que batombo qui balobi est c'est Pasteur azwa tata 5 tata 10 ans. Pasteur Boni a aussi PKK na saison 16 pourquoi? Maman il comme moi. Dans la saison 16 oyo, bon, Pasteur azwa Pasteur atali abala na yekaka. Po saison oyo eza makambu yango to monisa bino penza Pasteur révérend Pasteur munene oto belaka Pasteur Francis Mayala Cha oyo asi mingi vraiment kaka ndenge ezalaka. Bonjour Pasteur. Yango to kiti awa équipe mobimba voilà to bito kite na commune ngiri pa Pasteur Francis na Beni Makanza église la gloire de l'Éternel. Naye a expliqué sur la mozino si dossier à Pasteur Marcelo Pambate et tout ça la débat polémique na kati internet ba mère balobi pourquoi Pasteur a oueli sa précipité ko bala et pourtant c'est un cas soit terre la défunte femme naïe maman Blanche ouais c'est ça fait une année yango na musula nzambe na mozindo a expliquer biso yango tolobi la mutu mabe tolobi penza na bana missionnaire évangéliste nyoso oyo na la gloire de l'Éternel balanda na bokebi nyonso oyo révérend Pasteur Francis Mayala Charles oyo azolobela vraiment Pasteur penza na likambo wana omoni yango ndenge nini po Pasteur mwasi na ye akufaki kala mingi te mais abali lisusu azobala lobi ndenge eza wana ye tonto babu azobala lobi Pasteur donc révérend c'est ça ou expliquer Pasteur Francis Mayala Charles oyo afandisa ngiri penza lelo tomona na grâce na yo prince ya Makanza vraiment basala prince po bande kolobela ngo banda 2001 balabala oyo ekekoma na prince yango lelo tomoni ekomi na prince mais pona Pasteur na biso azobala lobby le 23 au lobby nini révérend Pasteur Francis parce que ça fait polémique ça fait débat Pasteur et ça polémique à makasi yango tolobaki to ya awa po expliquer biso la biso est-ce que l'équipement eza lisumu Pasteur atana 5 mois bala na ye to eza lisumu te Pasteur comment ça tu kufara siko bande wa poto ya Bruxelles ya Paris na moni grand prêtre de na Nzambe na moni bongo collège Beau Soleil otinda ba élève comme collège Beau Soleil na Beni Makanza préfet oya jeune préfet ba jeune école Soleil Beau Soleil vraiment collège botinda ba élève Beau Soleil préfet
penza sikoyo tozongi penza kaka tomoni namoni pe lisusu mama prophétesse na biso mama Éminence Mayala mama prophétesse oyo asalaka ke na bajournaliste na ye vraiment moi basentir bien mama prophétesse Éminence vraiment vous allez connecter na parler news na linga la news pasteur aza expliquer biso pasteur à vous révérend merci beaucoup voilà likambo etali ya ko remarquer ya l'homme de Dieu le révérend Marcelo Tunanzi voilà vraiment mabete ya mabete na nini pasteur po auti kaka ko moi c'est autokufa pasteur ça fait une année bandeko balobi c'est qui pasteur soit temps ata 5 ans 10 ans pourquoi a ko weli sapé saison nini saison sèche kaka saison elanga oyo elanga kaka Bible bisika moko te la biso soki mobali akopeli mwasi voilà il faut azelaka moi azela une année 2 ans 3 ans non eza na bisika moko te Bible ezolakisa biso ke moto azela batango wana non moto aza libre ya kose remarie soki ye moko acomprend que non esengi nanga na bala mpona protéger ministère nanga donc il est libre. Donc après 40 jours, moi je tombe à l'année libre, il se remarier encore. D'abord, surtout, la Bible dans le Testament. Donc, les choses totales. Voilà. Maintenant, il va nous 40 jours. Après 40 jours, maintenant, il va la souter. Donc, maintenant, il y a l'homme de Dieu, et c'est le cas. Ce qui a baladé, on a toujours exposé la vie. Pasteur, Bandeko Balingaka, verse, est-ce que verset biblique pour les alliés, pour les alliés, ils ont polémique l'homme il va aller pour ça pour Bruxelles pasteur Marcelo les sous na nouvelle femme naie maman Esther moi c'est qui toko wapi pembe donc l'homme de Dieu a libre à conseiller selon la Bible selon 1 Corinthiens chapitre 7 verset 9 la Bible nous dit mais s'il manque de contenance qu'il se marie car il vaut mieux se marier que de brûler. Singeli abala na place yete likama ekomela ye voilà c'est ça eza mabete to lisana ba posa ebele surtout lokola aza mobali aza mosala nzambe aza na droit ya kobala ne lisusu po ase protéger pour a protéger surtout ministère oyo aza nango eza monene makasi voilà un peu ça koloba po tozotuna kaka vraiment meyano pasteur ndenge vraiment azomialola biso révérend pasteur Francis Charles église oyo ya la gloire de l'éternel efandisa penza na kati ya ngiringiri missionnaire évangéliste la gloire de l'éternel oyo révérend pasteur Francis Charles. Pasteur Francis, deuxième question. Est-ce que ça permet à mobile oyo à se divorcer? Ah bah les sous est-ce que bibliquement déjà au bali na yo au divorce au bali sous est-ce que ça permet pasteur à vous? Non, bibliquement parlant, oyo a bali à divorcer. Na biso ba chrétien avant ko bala te. Oh, a bala oui. Avant ko bala te. Mais tout le monde pasteur Mukuna se divorcer bah les sous. Bon ça ça les sous. À ça les sous, ça n'engage que lui mettre muto da libre. Tout le monde a passé Ézéchiel. Il est à Bali mais à Bala na Boisa mais en fait Joël passé tout à se divorcer à Bali sous. Wana makambo ngo etandika bango moko. Oh, dans la Bible recommandé bongo te. Pour muto bala les sous, il faut moins soit divorcer na ye akufa. Oh, oui, c'est vrai. Oui. Akufa. Soki moi so akufi na ya après 100 ans comme to bala. Non, soki lelo ça akufi ako ko remari. Mais so akufi te, il faut azela. Mais que boni moi si pour attecher kinga na bengani akei. Siko na droite ya robale moi si mususu no la tita ya akufa pasteur. Il faut toujours poser. Ça fait na droit mbeli ya minu oyo asali bolumba wana okabwana. Kwa sel bonduma na libala. Bonduma na libala. Okabwana ye. Robale moi si mususu. Et pourquoi poser libre? Non pasteur Mukuna azali na raison. Ça n'engage que lui-même. Ça fait débat, ça fait polémique, affaire et mabala oyo pasteur Barcelo aye ko ba na saison ni saison sèche. Pourquoi pas de la saison ya mvula ya mulunge? Pasteur a fait na ba 10 mois. Ouais. Ya ponini kaka ba 7 mois, saison wana vraiment
Menzi na ngolo baka. Pasteur conseil nini opesa na bandeko oyo bakomisa mu sujet moko du jour chaque jour na internet songi comme international na Paris na Bruxelles Canada c'est tout maman à Château Rouge dossier Pasteur Marcelo ba meilleur sous-titre on le bani conseil ni opesa bango isa li soute ndenge ba fati li kombo comme le champagne mo boye bazo belaka Marcelo et comme le champagne mo boye mutu fora lo balaka kombo ya Pasteur Marcelo parce que tonga to kutongo poko Pasteur esalamaka ndenge wana libanga baboa kaka na mbongo ya kotelamo eteli kwa donc moto azosalela nzambe asatande na nyonso donc conseil na kopesa bato eza nango ntina moko te tolobela mabe contre l'homme de Dieu donc aza motu esengeli na ye à se protéger pour à se protéger il faut se remarier encore c'est pas mauvais c'est pas un péché mais ndenge azo lobi ndenge azobala na ye penza eza nango normal abala na ye abala aza libre epa mama Esther nabeteli su maboko mama Esther tozelo vraiment mama Esther mwasi kitoko wapi news na Parani News tozelo na maboko afungwama balobi Pasteur Marcelo bashoneka basa pembe ye basi ya mwindo te internet mais basi ya mwindo bakomeni nga tune na zawa babiki non biso toza na penda Pasteur amonaka biso te Pasteur ya moni kanda oyo matisi ba mère donc na ye mutu musu alingaka mwasi ya monene musu alingi mwasi ya moke musu alingi mwasi ya pembe musu alingi mwasi ya mwindo donc soki na comprendre bien serviteur de Dieu lokola ye aza obligé à se remarier na lisusu po aboyi lobi akoya na mbeba po mboka oyo bamakasi mwa babasi mwa mwasi bapesi ye mbongo akwisa Pasteur apres bafilme bamotakalize Pasteur angana yango Pasteur aza obligé à se remarier na lisusu oui na appuye ye eza mabe te donc soki abali baprotéger ministère na ye voilà soki abali te ozala toujours tenté. Donc voilà un peu ça, on a beaucoup. Ça va vraiment te féliciter mingi. Pasteur Francis, alobeli spectateur oyo bazolanda biso penza na air oyo na lingala news pe Paradis News. Et puis on a reçu ça ici. Voilà. Par le bien en général, il n'est pas bon que l'homme soit sain. Voilà. Merci. Tonton Babou. Il n'est pas bon. L'homme soit sain, tonton Babou. Yoki. Petit on a là yo tonton. Azotala yo. L'homme il n'est pas bon. Toyembaki le pasteur pour expliquer ce point dossier Pasteur Marcelo na bandiete pour retenir Pasteur fondaki Biblia na ya expliquer. Botika ki songi na dossier ya libala ya Pasteur Marcelo. Voilà. Et koti ki songi bakasi. Songi et le national comme international et que Bruxelles, Canada, États-Unis, Londres, Brazangola, toujours de Pasteur Marcelo. Et Pasteur Zanango m'a dit que à se remarquer soit encore. Donc politique Pasteur bana il lobby bana. Songi zo tambola kolega une mama sala liboki na kitoko wana nyoso songi zo tambola bongo vraiment la pesika ba mbote pa mama liboki wana penzana que mona na kaka boy eza déjà danger maman Charles. Maman Charles na liboki wana penza maman Charles liboki wana songi zo tambola ndeti liboki lenga liboki ndeti tambola na Château Rouge bato nyonso ya Château Rouge penza tolobi ki botika Pasteur Marcelo lobi azobala na ye abala na ye botika songi mariage na Pasteur Marcelo botika vraiment songi wana eza ya mabe Pasteur tokomi koshite église ça wapi pesa adresse église pe ba jour ya programme ya église eza na balabala Makanda voilà na ngibiri sur Sayo 24 église la mission évangélique la gloire de l'Éternel on a moko na za kokamba yango programme na biso ezali lundi tozala na intercession de combat mercredi tozala na kit d'enseignement vendredi tozala na kit de délivrance et dimanche tozala na kit d'adoration. Oui, mais Pasteur, moi 21 jours, expliquez ce monde qui est kaka. Il y a 21 jours pour Carlos Boudia qui en France, Azola Nabiso pour sentir que awa et pas un référent Pasteur
21 jours parce que ça séminaire to expliquer biso non. Donc toi il y a 21 jours voilà. Il y a 21 jours il y a maman na nkambo na biso ça vraiment au-dessus de tout non. Si tu banda yango et le donc tout ça toujours le au-dessus de tout non. Quel que soit problème aux en et là non. Malade les autres sont et là non. Chômage et là non. Mais ils ont un combo l'équipe à combo nyonso. Ils ont combo à Yesu Masi. Il y a un toujours le bela bela dans le bande parce que là n'abisso. Boya vous allez décider. Yesu toujours le bela. À vous changer ma donner la vie. Vraiment boya na église. La gloire de l'Éternel, beaucoup à la décité pour Awa Nzambe déjà, à Talo Boko Nae et pas y a révérend Pasteur Francis Mayala Cha. Pasteur Francis, moi téléphone est allé pour oui, numéro 089 771 57 58. 089 771 57 58. Merci Nabino Banso tout bozokita ya kolanda manaka oyo na chaîne Nabino Paradis News pena lingala news avec mauvais Patrick Bantoulé to kitaki awa de église la gloire de l'Éternel avec pasteur Francis pour Aïbre so concernant dossier ya pasteur Marcelo to comme na souka nenge trobaika keno ngai papa Patrick Bantoulé na tonton Babou to yami révérend pasteur Francis Mayala Cha oyo asimbi penza funa oyo atelemisi funa lelo bato bamokamwa biso na funa grâce ya révérend pasteur Francis Mayala Cha. Boya ebele na séminaire wana boya ebele nzambe mokolo wango sala ba miracle ndenge na ndenge avec pasteur Francis na église la gloire de l'Éternel. Numéro pour na moni bato bakoti sikoyo bandela susi numéro 089 771 57 58. Oyo alingi penza pasteur abenga pasteur ye moko live azwa pasteur ye moko azwa protocole te azwa pasteur prière à distance wana Paris na Bruxelles ba prière à distance pasteur Francis yo numéro ya oyo nzambe akosalela ye ay baya omona la makambi nzamba sala avec le nom de Jésus bakufi bazosekwa bazobika bayaka. Merci bozalaki ebele tokomi na suka bandeko na ngai olingi promotion publicité dédicace benga na numéro oyo ezali wana benga na numéro wana osepela publicité kaka nde tolobaki keno mama ndenge asalaka liboki wana vraiment ntina Château Rouge bazozela mpena liboki wana Carlos Boulia ta liboki yango oyo esalama na kina direct bio. À la prochaine. Merci. Babina Sali pour le Ningani Tanga Masolo boucle.